Le serviteur, l'homme de Café des Stars, Eli El Pro, Balobi Lelo Toza, toujours avec votre rendez-vous. On a promis que tout le monde, partout où vous êtes, des Café des Stars, que Lelo Nakozala Awa, avec un invité spécial, Obabengi Nakombo, et à Maître Baptiste Akouban. À bientôt là, Boromonaye, Nako présenter Binoye, Nakati ya émission Oya Café des Stars. Les londes tozawa tokolobela moi mingi avec maître Koubas par rapport à parcours naie ya misala salaka tokoye ba définition ya maître marambuto salaka nakati ya service naie ya ki maître Baptista na yango tozali ko remercier tout le monde oyo ba supporter biso nakati ya émission ya Café des Stars partout ici ka bazali na ba conseil na marambuto. Là on voit directement docteur Julo Machanga Fresel Kidimbu, Muninga ya Nicolas Bolele en direct de Paris, partout, tout va conseiller Rabiso, va conseiller na bino koma ba message na bino koma ka sala Rabiso bien, bon continuer toujours na ba conseil, na ba activité tout beau pesa Rabiso par rapport tout ça on a toujours pour nous répondre na ba réponse na bino na na bino to pesa Rabiso yango to lobi bo s'abonner massivement dans votre chaîne Obabengi Eli Petembe El Pro TV na Café des Stars ya VK balobi kuna ceux qui s'abonner m'a plein donc bon liker ma casse bo pesa biso oezaba j'aime na bien osala biso bien merci quand na prometa ki bino kelelo na kozala awa na plateau na ngai moko te na kozala awa na maître Baptiste Koubas. Bonjour, bon après-midi, maître Baptiste. Yeah, bonjour. Maître, sentez-vous bien? Qui m'appelle? Na mona okala lelo suna mona na plateau na biso Café des Stars et c'est plaisir à toi. Maître Koubas, en tout cas, merci beaucoup. Naza awa par rapport au mekako solo là, ma solo o tantôt batu bazolo bela par rapport à Mboka. Maître Koubas, batu bien awa maître te obité signification maître zani pour maître basé belé te obité maître okoko pesa biso moi définition ya qui maître na par rapport à la mélomane wala na biso. Bon, nga naza maître ya kobundate. Naza vraiment maître spirituel. Nga naza mingi na domaine ya makambo o etali mingi spiritualité, donc contre spiritualité, naza mingi makasi na makambo wana. Donc maître ndozawa ozapena moto ya bonganga penza tokoloba bien na terme o batutu bayebi. Eh oui, na terme pena batolobeza ki bonganga pena donc nga pena na sala ka kisi o babengi mystère. Wana penza za domaine nanga. Donc la magicien. Je suis magicien. On a yebani penza moi partout en Afrique au monene. Quel genre de magie on utilisera? Parce que tu es bien dans le monde, tu causes au moins deux sortes de magie. J'espère que tu as la magie blanche, la magie noire. Peut-être que maître Koubas c'est la magie. Bon, on a vraiment maître complet. Dans le monde, tu as un maître belé. Il y a un maître qui a une spécialité dans la magie noire, qui a la magie blanche, qui a la magie rouge. Alors, si tu as un maître complet, cela veut dire que tu as vraiment un domaine tout. Tu as la magie noire, tu as la magie blanche, tu as la magie rouge. Ah bon, merci beaucoup na ba réponse na yo mais o na koki ko bakisa likolo ya wana o s'adapter ndenge nini po o koma lelo na niveau ya ba service au salaka ozoloba ke oza magicien. Bon, premièrement na bandaki na magie noire pour naza vraiment congolais, naza mwana matadi na botami na matadi na koli na matadi kini na kendaki pona makamba ba études universitaires. Bon, koko na biso nde mutu a initianga ko initier kutu c'est trop dire do atikela kinga enfa kufa. Yende mutu aprendanga bana nyonso ya matadi en tout cas bambote o to fanda na nord ayebi avenir sekelolo na nord ayebi kombo ya koko na biso mananu mbembani mutu tu ayebaki ayebaki marabu ya makasi et le temps koma ki presque na suka po akendo yebi biloko na biso ya bukoko ezalaka okokufa bongo te fo luka mutu moko ako hériter trône na yo nde abenga kanga je ne sais pas tant ezalaki ba 99 si je ne trompe pas na ba février ya ba 99 nde afandisaka nga na hôpital ya Kinkanda afakata mutema Quand les a plus précisément bana matadi